Coucou la famille, c'est encore moi la vôtre. La famille na elibino soso ya mbika. Na sokoli soso na kati yango bien na so na otie na longli bazé nyonso na tina nzungu na tina fait de laurier. Yango mbika la ngai na lexibino mbika la ngai yango. Nazaki na posa ya tomate, bouillon de poulet, ndembi, poivron noir, muscade, persil ou bien céleri. Et puis, ail ou bien tangawizi. Ata ya frais et dérangé. Bon, la famille na tiena nzungu. Na kati bandemi na matungulu. Na ocha muscade nanga. Muscade yango yo na tie. Na quantité moko bien na tie persil. Oko ocha pesu na céleri. Et ça là vraiment kitoko makasi pona misuni. Poivre noir nanga yango yo. Na tiaki na quantité. Ail na tangawizi nanga yango yo pe na tiaki. Pour webi ke ayi na tangawizi zape kitoko pona misuni. Na tie bouillon na ngai ya poulet na kati. Na tie toujours na mesure na bakisi maïté parce que misuni so tie na moto e bimsa mai. Donc zela na mai wana ikawuka bazei wana bima misuni ba assaisonnement na otie ekota kota la misuni bo ça la goût. Tango ebelaki na yeko banda sko ko kalinga na zui huile mukie uti na kati ya soso na po soso ngezaki na huile na tie na kikalungu na bandi ko kalinga omoni na bimisi yango doré mais tango na bandaki ko kalinga soso nanga à côté na zwaki sauce wana mai wana soupe wana sauce ya poulet na biso yango yo na banaisko na jusqu'o yo mbika nanga na quantité ona lingaki na zotia na kati ya sauce nanga ya poulet na bakisi na mai po ekanga makasi te ezika te po nazo sala soso ya supu ya mbika me ya supu eza supu lokwa mwa moto biso hiver mwa moto esala biso kitoko na kati ya nzoto na tiembo mapipi nazo tourner à chaque fois na bando tourner à côté na eko sala sauce na bakisi matungulu na tomate na kalingi yango makasi ya pona na bwaki na mbika na ngai ya sauce wana na bandi ko tourner na tika yango ebela ta ba 35 minutes na tika ki on vraiment temps pour mbika so tiki tante et ça la rappelle libungu passe OK. Après na eko zwasiko soso nanga na kalinga ki bien na tie na kati ya sauce nanga ya mbika yango wana ezobela na baisi mungu wa muke pona remarquer que mbungu ekote bien te. La famille boyebi qui est trop salé, trop sucré, trop gras et ça bien te. Tozo diminuer nyonso wana po tozo kola na biso. Ya recette nanga yango wana. En tout cas, eza le goût de ça. Moi na lobezate ba commentaire ebelete na biso mbika kitoko pona santé ya ka bien et puis soso na mbuma pilipili ya soupe. Yo kolia ngona nini la famille. Nini zangi komela